Naningi na ibisa nikolanga ona sepela kanibi. Pasteur Michael. Il faut aller garder silence. Silence naie ezalaki important. Fala me mamoti na suka. Parce que silence naie ebane ko interpeller conscience ya batebele. Mais soki ezai ya solo kaka na silence aluka nzamba zonga na nzambe. Aluka nzambe Yesu ayaki pona bata malamu te ayaki pona bata mabe. Ngana ekokondane moto okikokota na biloko wana. Il faut garder silence. Na ko conseiller yake aluba lisusu lokolo te. Réseaux sociaux eza place te ya koyako swana ko partager ba biloko na bon ça ce sont des bêtises. Ba pharisien ba scribe ba sadducéen ba bande écouter la de Jésus. Mais Jésus a bande ko garder silence. Même Judas va ne pembe na Yesu. Yesu a loba ki mon korote kangai. Mais ça mena ça qui était. Alors ba propos mon côté. Nani na bisa bande ko na ezala. Mosala nzambe. Ezala mosala nzambe. Ba meka commission ngana makomi ça. Aye. Mama oyo ayebi kofana na bana. Mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga. Bonjour Banapoto, Bana Mokili Mobimba, ça dépend na EO Bolanela, Francine Montechano, garçon de luxe, l'homme de bête bloc, l'engebloco, toujours na Katala Nzinga TV, chaîne na vitesse et chaîne actualité. Bokota, ce beau moni Francine Montechano, Vandi Boussek, émission bête biloko bandi bokota, tikana Vandi sa, maman la reine Nzinga, moulin Vesedoka, moi si makasa longa bitumba, ba 2000 personnes, 3000 personnes, maman la reine Nzinga longa bangodi, bakise la kali sous la japonaise lenga mokili, bimasuki ya pembe, okumba kabako na boaki misu mpanzi na moni, président de tous les présidents na kombo ya movie François Foutila Mokonza Bambeku Fondation Foutila Dassiva le nombre wana mutaleki azate tikana Vandi sa l'impérateur zaka kamoko na kombo ya Antonio de Bunde c'est l'impérateur na kata Doctimoun na peso bambo te paso zali na boaki misu mpanzi na moni igaka un motema di Yolan Mombele 4 fois mamo talimo sokumisi nzambe quelle beauté quelle taille quelle fraîcheur tikana pesa. Bon retour au pays, na mama Katokunga la beauté de Atlanta, na pesi bambo te place azali tikana vani sabatun so bolingaka Francine Montechano mobala mbinga 3 mètres 40 l'homme de bête lo kelenge bloko bokota diebula mokonzi diebula papa Japon kolo Japon na pesi bambo te place azali. Si je n'ai pas mukolo lelo na no selebino ava déjà to koti sa prophète na biso pituzo ka l'homme de kokombola. Si je n'ai pas mukolo lelo ezali sur la parole prononcée. Bozo ba bik na ba fay beaucoup m'a déjà sur la parole prononcée si je n'ai pas mukolo mais après on a tout ba question d'actualité et ko ina mabe anakati émission na biso betelo kelenge bloko na kata la reine Nzinga TV chaîne na vitesse et chaîne d'actualité avant to kota prophète pituzoka tikana pesa numéro na mutunu azana posa azo ba requête ya prophète pituzoka oza posa ba sambela yo oza posa makamune fungama oza ba prophète monsieur ba aventurier contacter na plus 243 on a maman numéro ya papa na biso prophète pituzoka na plus 243 997 115 441. Oueza numéro ya prophète pituzoka l'homme de kokombola bengaye ba requête na yo ba prière na yo assemblée la yo azapena muto asola nza mais bien si batunyo so basola nza mais il faut oleka na ba canal ya batuka ndenge nzambe acha ba prophète acha ba pasteur émission bete bloqué bandi so tozoko tokozala elongo morona le grand cameraman abiso toko ta prophète pituzoka l'homme de kokombola to kombola l'autre kokombola nani na otanga na koma muto kokombola te bo mona ngo bino moka na kata émission pour ça bien makasi. Merci beaucoup. Pour les grands cameraman abiso déjà to côté ici na no celebino sous makasi kana no ben bandeli prophète pituzoka l'homme de kokombola
tokokombola nani lelo avant to ba nan ko tuni ba question d'actualité tikana vandisa mobose adosenga maître sengi kinga san toujours moto moko bien movier adosenga maître sengi kinga san toujours moto moko bien bikaba kaba. Merci beaucoup les gars quand même to bana déjà na bonjour prophète Pituzoka. Bonjour papa. Bonne santé. Nangolo Nzambe santé za bien. Santé za bien. Nangolo vraiment. Nicole Belé to ambi au suscité na habité zaika ba jeune prière ton den prophète Pituzoka. To se retirera mingi ko Nzambe parce que to epena ba programme à retraite, to uti ko bima retraite. Oui oui. Vraiment to na retraite l'église Mobimba to sisi retraite. Yangwana esengaki soso to eba komoni sama. Liboso peuple Nzambe, merci beaucoup prophète Pituzoka tikana no selebino si je n'abisue mkoelo les ali sur la parole prononcée. Mais avant tout kota na si je n'abisue mkoelo prophète Pituzoka tozana ba question ezali question d'actualité to ko leka ngote ba question na pene vandika pona ba confrère na yo makambo bazo sala to moni lelo ba pasteur ezandeti biso to benga ngondeti série ndeti maboke ngaliema tozo benga ngondeti moko groupe Salongo. Tout bien on dit mon théâtre congolais par rapport à mon confrère nayo pasteur tout monde qui pasteur nabiso Mike Kalambay à l'éca qui a mis si ba propos a mis si ba photo même ya bana na habité artuana tango mona kiango pona yo et ça la qui on dit ko mon pasteur comme que non ko swana tozo ibate est-ce que Nzambe avant de l'église on a tout avant de l'église on a té mais par rapport nous mon akine de konayo confrère nayo pasteur Mike Kalambay à l'écaki à sali vidéo à bimisi ba vérité à bimisi ba photo par rapport nous mon akiango et ça là qui on dit et ça bien tu as malam. Merci mon frère Nzamba Zolokumu. Vraiment eloko important. La Bible dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Christ. Alors, lorsque Bande Konabiso, Omoni, Ata Mutabombi vérité, Souka vérité Bimak. Ok. Beta Biloko. Ata Mutabombami vérité et Bimak. Et Bible langazo ebisanga na okeneka na makomi. Ngala ko kokota na babilo ba polémique wana te. C'est ça question prophète. Alors gardez silence, moi l'Éternel je combattrai pour vous. Naningi na ebisande konanga ona sepela rane mingi. Pasteur Mike Kalambay. Pasteur Mike Kalambay. Il faut aiba ko garder silence. OK. Silence naye ezalaki important fala memango tina suka. OK. Parce que silence naye ebane ko interpeller conscience ya batebele. Même ngai na sepela ki na silence naye nabi a garder silence. Alobate. Soki eza lokuta Nzambe ako justifier. Mais soki eza ya solo kaka na silence aluka Nzamba zonga na makolo Nzambe. Aluka Nzambe Yesu ayaki pona batamala mutaki pona batamabe ngana eko condamner mutu te. Mais le problème est que ndeko na biso a gardé silence. Wana étant que bana Nzambe étant que basani na Nzambe o biso tozola kisa peuple ya Nzambe nzela tokoki kokota na babiloko wana. Swana ka tokoki kokota na biloko wana te. Il faut garder silence. Na ko conseiller que aloba lisusu eloko moko te. Réseaux sociaux eza place te ya koyako swana ko partager babiloko na ba ça ce sont des bêtises. Ça bêtise pasteur. Eza bêtise. OK. Muto avandi na Christ obade comme on a même Jésus ba pharisien ba scribe ba sadducéen ba bande ko telemela Jésus. Mais Jésus a bande ko garder silence. Même Judas vandi ki pembe na Yesu. Yesu alobaki mukorote kangai mais ça menaça qui était alobaki ba propos mon côté na ningina bisa bande konanga ezala musali na Nzambe Mike ezala musali na Nzambe Moïse Mbiye ba meka komizonga na makomi ya Nzambe. OK. Conseil ngana kopesa ba bazonga na parole to bungisa peuple batanzambe te toza ba vedette te to kozala juger sévèrement. OK. Moussala Nzambe, nous sommes des sentinelles.
soki bazobengo pasteur oza sentinelle soki bazobengo prophète oza sentinelle. Ok. Milimo ya bato ya nzambe soki tobungisi yango bible elobi tokozala sévèrement jugé nous les serviteurs. Donc napesi bango conseil soki baza na likambo balukana bakende kotraite yango na Facebook te c'est pas na YouTube te na Instagram te bana nzambe eza bongo te fu biso photos à la modèle c'est ça eloko ngana ko koloba yango. Merci beaucoup, prophète Pitizoka, l'homme de Kokombo, la boyoki ndenge à éclaircir bana nzambe, boyoki ndenge à pesi conseil naye concernant ndenge za goyina mabe entre papa na biso Moïse Mbi na papa na biso Mike Kalambay. To kuti na sujet na biso mkoelo par rapport ya sujet na biso mkoelo pasteur pourquoi ponika keno sur la parole prononcée et ni kolobani expliquer no bana nzambe, bozo ba bik na ba fay sujet na biso mkoelo na notion peu lisusu makasi sur la parole prononcée. Prophète Pitizoka, et Nicolobani sur la parole prononcée, n'a pas de non mozindo. Merci. Ce qui n'a pas la parole prononcée, c'est que les gens ont maloba moko et l'obama n'a pas vie à bas. Mon frère, ma soeur, nanina ebiso yo zolandanga. Ezala ba maloba ebele et l'obama na vie na yo, yangwana ezu e kangi vie na yo. Ce qui tozongi na jeunesse. Okomona na kati na jeunesse okomona ke Adana Eve ba péché ba sali mabe mais Nzambe mutu aliboso a prononcé maloba ya malédiction chez Dieu lui-même. Oh Nzambe yemoko asala maloba ya malédiction mutu aliboso. Mo Nzambe yemoko c'est Nzambe pena ko la kela mutu mabe Nzambe pena le tout puissant akosa le lomo pona mutu o yemoka sali pasteur Pitizoka. Nani na bisayo. L'ancienne alliance auparavant okomona ke kufa ezala kite. Maladie ezala kite. Makambu nyonso ya mabe ezala kite. Mais lorsque que Adam et Ève ba péché bazalaki na gloire ya Nzambe. Gloire na Nzambe na jardin d'Éden nde ebande kozipa bango. Mais l'herbe a péché, gloire elongwe, babengango ikabot. Ikabot signifie la gloire de Dieu est bannie. Très bien. Gloire ya Nzambe elongwe kati na mutu. Pourquoi gloire ya Nzambe elongwe kati na mutu? Mutu a sali lisum a péché. Nzambe a na jardin d'Éden, a se présenter pas ya mutu oyo azalaki na gloire ya Nzambe mais Nzambe ekokuta ye gloire elongwe Nzambe a prononcé maloba likolo na bango maloba ya malédiction likolo na bango à partir wana malade ekotaki kufa ekotaki makambo nyonso ya mabe ebaki na kokota yango nalobi ke Nzambe a prononcaki même okomona ke na kati na jardin oko comprendre l'arbre ndeko batikali bolumbu okomona ke Adam na Ève bazoluka solution nini bakoki kozu mais bazwaki solution te. Pourquoi bakozwa solution te? Parce que za maloba moko prononcer likolo na bango bakomi koluka batikalaki bolumbu. Pourquoi bakomi koluka bazwa solution na jardin babuki même makasa ya figue bakangi kangi na banzoto bazwi solution te. Bible zolobaki le soleil est levant. Quand on parle que le soleil est levant, c'est Christ lui-même. Oyoke le Adam et Ève va pécher dans le jardin soleil okomona ke makasa wana ebandi kozika. Pourquoi makasa epesi bango solution te? Fallait dans le jardin bazwa solution. Nzambe ye moko amonike mutu asumuki a prononcé déjà maloba. Nzambe akomi koluka solution po azongisa mutu na éternité. Nzambe akomi koluka solution parce que Bible lobi ke arrivé il y a un qui arrivé à Christ et Jésus, et qui a ombre arrivé dans le jardin d'Éden. Et qui ombre, bien aimé, ombre, pourquoi tu as la ombre? Nzambe, dans le jardin d'Éden,
azotalisa bango abi bozwa nyama boboma soki bozwi nyama boko makila lere ekosopana makila ne ekozipa masumu na bino ose batumele mbeka bazwa makila pe bazwa poswa nyama bamizipa mais auparavant dans l'ancienne alliance makila ebandaki kaka masumu ya mutu ezalaki kaka kozipama parce que ezalaki pardonné te mais Nzambe amoni ke abimisi maloba ya malédiction Nzambe abandi koluka ye moko Nzambe abandi koluka solution po alongola mutu na malédiction wana parce que parole est prononcée mama ozolandanga soki balobela yo maloba papa soki maloba likolo na yo nyonso yo kosala okotikala komona clarté parce que toza na parole de Dieu la parole des hommes la parole de Dieu okomona ke maloba Nzambe ezomema mutu na bénédiction mais la parole des hommes ezomema mutu na malédiction omona mutu akekola kelo même na toilette omona mutu alongoli même bilamba jardin d'Eden Adana Eve bazalaki ni bazalaki bilamba bazalaki ni mais soki mutu ake na toilette aza na chambre azobeta makolo azosaka azoloba maloba pona yo le parole est prononcée oyo emema okati na malédiction même oza na poto yozolandanga même oza na États-Unis bien aimé soko recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur te malobana ekoki jamais kotika la kolongwa. En fait, Pituzo, quand on continue par rapport au Ndenge ya sujet na biso, si ko muto ayebi likambuté, o ba non malédiction sans cause ils aura nul le sang des faits. Na ebité est-ce que ça ra solo te za le coup tapo exemple muto ayebi ne likambuté ayebage loka mututé ni na mututé muta kotika la kele mabe. Est-ce que muto wana malobana ekozwai to ekozwai te? Alors, ezana ba parole prononcée musu batu ba ekokuta la famille. OK. Papa salaki mabe, maman salaki mabe. Bakoko basalaki mabe baloba na maloba tribu wana lemsu ayibaki biloko ya bato mabe oyo asalaki atekaki lemsu zamba ya bato ateki biloko ya bato banyama bato ateki banyama bato alors balakela famille wana mabe l'air yo botami lokola eza parole prononcée de génération en génération parce que Bible zoloba mutu akozala maudire ti na 4e génération ça c'est les paroles prononcées balobi maloba wana l'air yo zobotama oye kokuta maloba wana ebandi kolanda bino maloba wana ezwi bino mwaye bomona bolamu eza te mais nayi ko annoncer tozala mutu moko ata maloba likolo na bino tozala mutu moko comme on est Yeshua Mashia aye kolongola maloba yozolandanga même maloba likolo na bino ezana mutu moko babengi Yeshua Mashia ata maloba likolo na bino lelo kaka ndenge ozolandanga ezolongwa na kombo na Yesu Christ okomona ke soko ke même na Deutéronome Bible zoloba ke malédiction ti na 4e génération mais soko kiti na Bible nanga okomona Nzamba zoloba ngai na kokitsa grâce nanga ti la 1000e génération bien aimé c'est vrai biso tozote ya malédiction ti na 4e génération mais tote ya peuple de Dieu Nzambe akitisaka grâce na ye ti na 1000e génération yozolandanga ata bakitisa malédiction ya 4e génération nalingi na yebiso mama nalingi na yebiso mon frère nani grâce ya 1000e génération nalingi na yebiso ezokokita na kombo na Yesu Christ amen. Dans Deutéronome 28. Okomona ke Nzambe azoko kitsa grâce na ye ti na 1000e génération. Mon frère, ma sœur, là mususu oza na ignorance. Ignorance c'est bomaka. Bio balobi yo kaka malédiction à 4e génération. Atikali kaka na ignorance yenga na koyi kobonga te. Ngaba la kelanga mabe. Baloba likolo na famille na biso. Atikali kaka na ignorance. Mena ekobisa yo. Nzambe alobi na yebisa yo, Yesu alobi na yebisa yo, aye kolongo la malédiction à 4e génération, alobi ke ye
akokitsa grâce na ye ti la 1000e génération. Prophète Pituzoka, bozo kamakambozo bima bo mataba voli bozo babik na ba fait. Prophète, question musu yenga susu makasi wa vraiment. Sikoyo, eza ba mibali mususu oyo asundola mwasi na bana akipara ete. Est-ce que mutuana maloba o mwasi aloba wana? Est-ce que mutuana so azongi makolo pa nzambe? Est-ce que nzambe okita grâce pa neto azongi pa mwasi wana? Nzambe na lola, aza nzambe ya mawa. Zela na ebisolo komoko. Genèse 49. Awa Jacob. Aïbi lipamboli ya ndekone Esau. Jacob signifie voleur. Jacob azalaki maudit. Pour Jacob abengama Israël. Ndekone a prononcé maloba. À laquelle ndekone maloba ekomi kolanda Jacob. Jacob azotambola na malédiction. Mais un jour, Jacob a coûté na Christ. Akangi Nzambe. Alors il faut que olongo la malédiction. Ndekolanga alobelanga maloba mabe. Ngana kotika yote. Mutu nyonso soka coûté na Christ. Mutu nyonso soka coûté na Yesu. Ata baloba maloba likolo na yo. Naza ko asire yo. Na poko lelo. Naza ko asire yo. Ezo longwa yo zo landanga. Tika maloba baloba likolono elongwa na kombo na excuse. Maloba oyo baloba likolo Jacob. Soki moto akangami na Yesu. Quelle que soit parole baloba likolo na yo. Naza kolobano. Bible obi dans Josué 1:8. Bien-aimé de Dieu. Bible zoloba. Le livre de la loi ne s'éloigne pas. Médite-le jour et nuit. Bien, mais tout ce qui méditer maloba nzambe, yango de ya kakolongo la malédiction. O komona que Jacob ndekone a maudire ye, ndekone a lobi mabe. Jacob est signifie voleur. Jacob a zoté la malédiction. Bien, mais Jacob il peut comme à Israël. Jacob pose la visiter et zo senga que maloba prononcé. Il faut mutakutana na Yesu. Lera kokutana Yesu. Maloba likolo na ye, maloba ne kolongwa. Prophète Pituzoka. Prophète, tout le monde ba pasteur mususu, papa laquelle moi ani mabe. Moi qui pas pasteur. Pasteur ayebisie zonga et pas ba parents na yo basa ani. Senga bango bolimbisi après nzamba limbiso. Est-ce que ils solo moi na kozongi po ba parents toi que oko ke diga pa nzambe mba moko. Ezaya solo. Moi na oya sali mabe. Azo reconnaître. Papa le belé maloba mabe. Azo reconnaître. Kenga na sali mabe. Il faut nazo na sama kola papa. Eza mabe te. Yozo landanga. Yo sala baboti no mabe. Yo sala ba parents no mabe. Osala batu mabe. Soki batu wana no bakufite kende koluka bango. Ki oki mambango pa nzambe. Senga bango pardon. Si moki mambango pa ina nzambe. Soki batu wana bakufa kende pa basani na nzambe. Sala repentance sincère. Natangu wana le museni na nzambe. Bible obike nzambe azalaka sima maloba basali na ye. Le basali na nzambe. Bakoloba maloba lokolo bazo représenter nzambe maloba malédiction et kolongwa likolo na yo. Prophète mais tout le monde a battu mususu mutakufi asala ke mabaki na cimetière. Est-ce que na cimetière toi ko na cimetière était jamais cimetière Bible est ko interdit. Nazo mona bozo kamusanga. Totana ba jour to kindo tala ba we. Ko kendo kotala ba we. Eza bien eza pe mabe. Oh nandeni pastor. Mbatu bazo kende koloba maloba na tomba bawe limbisa ngai na sala ko mabe wana ozana se ya malédiction. Mutu nyonso oyo azwa maloba akende koloba liboso ya tomba bawe il faut se repentir. Prophète il faut se repentir. Prophète Pichu zoka ngai te mutu na lobi Bible de mutu lobi mutu nyonso jamais Bible lobi laissez les morts enterrer leurs morts. Bien aimé. Très bien. Biso batoza na batu na bomoy. Tozo ko kende ko kunda bato bakufa. Toko ki ko telemisa batu na baloba te. Que papa ngaya otikanga.
Papa Gaya banda yo Boma bato baboma yo. Papa, bien-aimé, eza puissance c'est mon sorcellerie. Ba sorcier, ba profite kana maloba ana pona kosala misala na bango. Mtakufi batele lichette. Ba profite kana biloko na pona kosala manifestation na bango. Yo mtoke na loba makambo na cimetière. Répands-toi. Le Seigneur en a besoin de toi. S'il te plaît, Christ et Jésus, azala posa na yo. Azala posa o reconnaître o tika kokene koloba maloba na ba cimetière o tika kokene koloba maloba ya ba wei batu bakufa même bato bazokene osala ba kiltimoko ya mabe Ya mutu déjà kufa na ye eza mabe eza mabe condamné bata catholique prophète Pichu na ye na komba bata catholique te mais soki bazosala ba pratique yona il faut batika ba pratique satanique diabolique ça sort prima de l'enfer. Écoutez-moi et comprenez la parole de Dieu. Ça sort prima de l'enfer. Moi na nzambe akoki kokene kosala ba mesi ya ba weite Bible mutelo bien yo mutozo kokene kosala mesi ya ba wei bozolo ba maloba bozana sa malédiction batie photo na ye eza mabe okoki jamais kosala mesi ya ba wei o ba vérité hein naningi na yebisa yo boye yo zolandanga Jacob azalaki comme un voleur azalaki na se ya malédiction Bible obi ndenge nalobaki mutu akozala na malédiction ti na 4e génération Jacob na part na ye aboti mwana ne na Genèse 49 aboti mwana na kombo ya Ribin ozo ba bik na ba fei Ribin azalaki na Simeon Ribin azalaki na Levi Ribin azalaki na Juda Bible obi ke Jacob aye comment dire mwana na ye ya liboso na kombo ya Ribin. Pourquoi Jacob azo maudit Ribin? Parce que Ribin a bebisi mbeto a tata. Eza na ba nebele ba kusha na ba mama na bango. Papa bimi na ye soki ozo landanga okusha na mama na yo oza na se ya malédiction. Soki okusha na papa na yo oza na se ya malédiction. Papa aloba maloba likolo na yo. Jacob alobi maloba likolo a Ribin. Jacob alobi na Ribin. Ribin yo ndongo zawana okotika la jamais kodomine. Ate yo za yaya bandeko na yo bakodomine likolo na yo. Epée ekotelema likolo na yo. Jacob a maudit Ribin. Ndeko yoka liloba oyo Yesu aza na posa na yo. Baloba maloba likolo na yo. Yo mama olala na tata na yo. Osala inceste. Répands-toi. C'est répandu. Christ aza la posa na yo. Yo papa olala na ndeko na yo. Olala na bandeko na yo. Bovani ndaku moko. Oyebia pourquoi on laisse bango ngai nde nazalia nakoki kotinda mwana nga te akende congé. Oh prophète wana zande tuzo panza famille ba nebele ba na pandi famille te akende congé pa ndeko na ba nebele ba baby akei congé pa tata leki akei congé pa oncle eza mabete fo oncle na ibanzam akei congé pa papa kulutu njoka de papa kulutu azala ba pratique moko diabolique akomi kozwa mwana ya ndeko na ye atiki oyaye atiki ye akomi kobima na adevierge mwana bato bolimisa mpo na langage toza na posa bato babongola mitema ya solo bato base repentir yo bombango na motema na yo okoherite bokonza likolo te noko na yo akusha na yo papa leki no akusha na yo papa kulutu no akusha na yo secret ebombama bino bibale bongo nzambe nzambe babombamaka ye obomba secret luka basali na nzambe tanto be papa leka drogaki ye yayebaki te ata drogaki oye kodécouvrir yango eza bato ebele babotela bapapa leki babotila bapapa kulutu babotila bamama leki babotila bandeko na bango mwana zwi noko les paroles prononcées mwasi akoti na ndako ya libala akebota na mobali mosusu libanda oza na se ya malédiction
secret na oyebi yango kaka yo na mobali ya libanda. Pasteur basi mususu balobaki no mobali nanga na découvert botaka te mamna ke lobota nanga ta libanda. Siko yo zo rendre Nzambe incapable. Nzambe alobi ke na Israël ekomba kozala te. Ozo rendre Nzambe incapable. Dieu est capable de tout. So yo zo landanga ozo bota te. Nazo prononcer siko ozwa bana mapasa na kombo na Jésus Christ. Amen. Nazo prononcer siko ozwa bana na kombo na Jésus Christ. Bien-aimé, nazo lobe la parole est prononcée pourquoi? Ebele ya batu balobela bango maloba. Maloba ne kangi finaye. Akende États-Unis, akende France, akende Asie, nyonso azo sala. Oriko sala commerce. Lokola balobela maloba, likola commerce wana, commerce wana ko simbate. Okoki ko sala ndenge nyonso. Les paroles prononcées. Jacob balobeli ye maloba. Malobe komi kolandaye. Malobe komi kolandaye. Jacob yemoko ba aye komodi mwana naye. Malobe komi kolanda mwana naye. Na kombo ya Riben. Riben mwa dominer zate. L'homme yozo dominer na famille parce que maloba les paroles prononcées. Oh baloba li kolona yo. Moi yo dominer na famille zate. Lelo lazo longola ngona kombo na Jésus Christ. Lelo lazo longola ngona kombo na Jésus Christ. Maloba nyoso baloba li kolona yo. Mama papa landangai. Moi je commence à kende liboso ezate. Moi vana na musala ezate. Yo babenga na koka na musala. Baninga bazwa ka misala. Yo zwa ka misala te. Les paroles prononcées. Total bango na famille. Soki bango ba kozwa misala. Total bango na famille. Soki bango ba kobota. Bango baloba maloba. Menga pene na maloba Yesu Christ. Nazolongo la maloba. Maloba nyonso. Baloba likolo na bino. Na kombo na Yesu Kristo. Nazolongo la maloba. Bino baloba ke boko bota te. Bino baloba ke boko balate. Bino baloba ke boko swami salate. Bino baloba bino. Ata velo apamba bosomba kate. Parce que les paroles les prononcées. Ya malédiction. Baloba likolo na yo. Jacob a maudit Ribin. Maloba komi kolanda Ribin. Parce que Ribin a reconnaître. A yebike. A bebi sakimbeto tatanai. Yozo landanga. Papa, maman. Maloba. Oya baloba likolo na yo. Ata yo yebiango. Jésus est capable. Jésus est capable. Jésus est capable. Jésus est capable. Écoutez et comprenez la parole de Dieu. Jésus est capable. Ya kolongo la maloba. Oh baloba likolo na vina yo. Tika ebanda kolongo la kombo na Jésus Christ. Na banda kobonde la. Seigneur notre Dieu. Nzambe nanga. Oza Nzambe. Papa. Nazolongo la maloba. Oh maloba la bandeko. Eza na États-Unis. Eza na France. Eza na Europe. Océanie, Asie. Ndenge bazolandaga na Afrique. Maloba nyonso. Baloba likolo na bango. Na kombo na Yesu Kristo. Nazolongo la go Seigneur. Jésus. Nazolongo la maloba. Nzambe na ikolongo la maloba. Na iko kombo la maloba nyonso malédiction. Nazo kombo la maloba malédiction. Nazo kombo la maloba malédiction. Nazo kombo la maloba malédiction. Nazo bénir bango. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nazo loba maloba bénédiction. Yo maloba okobota te. Zwa mabota na kombo na Yesu Masia. Yo baloba makamezo kendete à cause de baloba les paroles prononcées. Nazo longo nango na kombo na Yesu Kristo. Et loko Yesu baloba bakiti sa malédiction likolo la bino. Gada zolongo nango na kombo na Yesu Kristo. Ne loko la mopako la miya Nzambe. Ne loko la mopako la Nzambe. Nazo longo la maloba na kombo na Yesu Kristo. Merci beaucoup, prophète Pituzo Katokom Nasuka émission na biso betablo o kelenge bloko toujours na kata la Rendinga TV chaîne invité c'est chaîne actualité bomonde pasteur asali prier na biki ba banda nzambi belé babiki prophète asambeli pina makasi ngamu pena va na plateau na senti onction na ndoto na inako ya memwe na ko ya présenter ta émission donc voilà prophète Pituzo landanga sikoyo landanga ndeko landanga yozo landanga Yozo mona maloba mo baloba likolo na yo. Landanga. Oko landangai. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Na epai na yo. Na epai na yo. Naza mwana na yo. Naza mwana na yo. Nandimi. Nandimi. Maloba nyonso. Oyo baloba likolo na ngai. Nandimi. Koloba maloba oyo. Kolanda maloba oyo. Oyo mosaloba. Nazolongo la maloba. Oh nyonso baloba likolo na bino. Maloba nyonso. Oye kanga ba vina bino. Na kombo na Yesu. Tika nzamba pambola yo. Nzamba zwa lokomo. Bien-aimé. Bible lobi que Jacob
azalaki na se ya malédiction Jacob simplifi voleur mais Jacob eko changer kombo Jacob ebengami Israël tika o changer kombo na Yesu Christo na longoli maloba malédiction kombo Jacob ezalaki voleur même l'air azui kombo Israël kombo ezalaki bénédiction tika o zala bénédiction na kombo na Yesu Christo Jacob ribe a maudire yepo parce que ayebaki maloba ribe Jacob a maudit ribe parce que ribe bebisaki mbeto tata yato salaki mabe soko recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur attaque malédiction l'attaque yo lelo zolonga na kombo na Yesu Christo nani na ebisayo parole prononcée baloba kili kolona yo Bible lobi que Jacob a maudit mais Moïse a béni na yelo kola Moïse pour la kolongola tous les sortes de malédiction oh baloba li kolona yo tika grâce ya millième génération ata baloba ki boza maudire tina 4e génération Bible lobi nangai oyaza maudit qui la 4e génération nzambe akosala grâce akitsa grâce na ye tina 1000e génération tika grâce à 1000e génération et kitali kolona yo nzamba pambola yo soyez bénis que Dieu vous bénisse par le nom de Jésus-Christ amen amen amen. Merci beaucoup, prophète. Pituzoka l'homme de Koko Moulamagé, Batuningai, Batininga message déjà Kotaki, Kombo, Bamono na Kombo, mais la bémission, Moussou Boumona, prophète, Bamessano Komoni na Kombo, prophète Pituzoka. Mot de la fin nayo, ma banga nayo, quelques salutations. Ce que Bomoni na Kombo, c'est la monotonité. Tout ça, la Kango par rapport à la révélation ensemble. Et ça, c'est monotonie, tout ce que la Kakelo comme côté. Et ça, bayebi okombola ngotango sa ba geste okombola bo message na message ezana iloko nango OK donc nzambe azwa lokomo nazo pambola nzambe apambola Christelle Ezoka na mboka France nzambe apambola yo nzambe a visité bana na Rite mwana nanga Rite na mboka France nzambe a visité nzambe apambola et nazo pambola vraiment prophète Papi Zoka Namboka Kanata prophète Papi Zoka Zamba pambola yo pambola libota na yo nazo pambola Katokunga mama Katokunga Atlanta Zamba pambola yo Zambe azongisela yo ya mbingi Zambe a visité yo lisusu makasi Nzamba mona yo nazo pambola mira dit c'est miracle Zamba pambola yo Zamba visité yo afongola susu bikuke Zamba pambola ba onyoso bazolanda vraiment aux États-Unis aux en France aux en Europe aux en Afrique Zamba pambola yo bo s'abonner belé Zamba visiter bino bana nanga bazana France sœur ma fille Zamba pambola yo Zamba pambola ma sœur ma fille bana nanga bazana États-Unis au tangunyoso na bondela kapona bango ba ozana na Angola Zamba pambola bino, Zamba visite bino, na kombo na Yesu Christo. Amen. Amen. Merci beaucoup, prophète Pituzoka Wantozaki Naye, na rappelé tout ce jeune Zaki sur la parole prononcée. To komina suka émission na biso, bête bloc bo s'abonner toujours na Katala Rendinga TV, chaîne na vitesse et chaîne actualité, tikana vandi so la patronne na kombo ya Mama la Rendinga. Moulin investisseur à Mossa Makasa Longa Bitumba, 2000 personnes, 3000 personnes, Maman la Rendinga Longa Bango, Tikana Vandi, ça beaucoup de respect. Na Maman Marie Kitoko, na Boaki Misu Mpanti, na Moni, Maman Katoko, la beauté de Atlanta, na PC Bambo, te passe à Zali, Tikana Vandi, ça, Y, montre Madi, Yolal Mombele, 4 fois, Maman, Talimon, Sokomissi Nzambe, quelle beauté. Quelle telle, quelle fraîcheur, Tikana Vandisa, président de tous les présidents à Kombo, François Foutila Mokonza Bambekou, Fondation Foutila da Silva, le nombre one Moutaleko Azate, Tikana Boaki Misumpana Moni, na Kombo, ya l'impérateur Antonio de Bundes, l'impérateur, na Kata Doctimo, donc Lamba ne Lamba, na Pese Bambo te Pese Zali, na Rosugi ses missions, na Vandisa boss, na Kombo ya. Ado senga maître sengi kinga san toujours moto moko bien bikaba kaba na pesi ba moto pesa zali na pesi ba moto na baboni na biso nyonso bo s'abonner bo commenter bo partager bo liker merci na bato boza ko s'abonner merci na bato boza ko commenter merci na bato boza ko aimer merci na bato o nyonso bolinga ka chaîne na biso na kombo la Rendinga TV chaîne na vitesse et chaîne actualité boti la biso ba commenter ba remarque na bino et ça la pe biso bien poto bo musaka musala. C'est votre humble serviteur Francis Monté Chando, garçon de l'île, c'est l'homme de bête bilo kelenge bloko
toujours na kata la Reine Nzinga TV, chaîne à vitesse, chaîne d'actualité. Restez toujours branchés. Merci beaucoup. Aye. Mama oyo ayebi kofana na bana, mama malamu tala evandeli na ye, mwasi ya motema pembe maboko pembe. La Reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola. Balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso. Soki o raté etali yo o na yokaki te o na monaki te, tala ye wana mama kitoko evandeli malamu La Reine